bandeko babolingo na banzi bouti kolanda mama nina masolo na ye nyonso tu mpe na bilili ndenge auti koloba bouti komona sage ya mwasi oyo ndenge tozali koloba kaka ete ezali pasi po ete mama ya boye faux pasteur to faux prophète aya abimela ye mpo abanda koyebisa ye bamakambo ezangi ntina bomoni kaka ndenge mwasi azali koloba pe bozali komona pe na ndenge makanisi na ye ezali bandeko babolingo nde bato ya boye ba faux pasteur to ba faux prophète balingaka komona na misu na bango te pe bato ya boye oyo komona ete soki deja bamoni esprit na ye eza makasi na lingomba bakoki kokosa na meme ete azali na milimo mabe po ete ba faux pasteur balingaka bato ya boye te yango tolobaki na Congo soki basi ya boye bazalaki ata 90%. En tout cas tondimi te ke Congo elingaki ekende na ezala na kao yango bandeko basi toyebisaka bino ntango nyonso ntango ozali kosenga na nzambe ke pesa ngai mobali mingi basengaka kaka nzambe pesa ngai mobali azala na mwa bamoyen asukeli kaka wana me bobosanaka koloba ete pesa ngai mobali ata akozala na mbongo me sagesse ifo kosenga ete mobali wana azala sage po ete eza mpe na mibali mosusu baza na bango sage te mibali mosusu mpe bazali ete ozomona mobali boye na se kuna alata na ye jipon ye ozokanisa mobali me mobali asi akoma na ye mwasi yango ete ebongi malamu tozali na esengo mingi na miniti oyo bandeko tozali koyebisa bino biso bakongolais ebongi malamu toyokaka bamateya oyo bamama ya boye bazali kopesa mpo mateya oyo mama ani azali kopesa ezali babiloko moko ya kitoko ya minene mpe ezali babiloko moko soki ovandi mettre yango mpenza en pratique bandeko nakosa bino te mpo moto aya akosa yo ata bafaux pasteur ezali pasi soki omoni pasteur akomi kolakisa mosapi yo ete bokeba na moto oyo azali na milimo mabe bokeba bolandela likambo wana senge pasteur amoni ete moto wana azali esprit dire molimo na nzambe jamais elakisaka baloba ete moto aza na milimo mabe ebongo nsima botiki moto yango bongo milimo mabe bolongoli te wana nde bino nde moto bokomi na molimo ya satana molimo ya ndoki ezali nde bino bafaux pasteur na bafaux prophète tala bamakambo minene mama congolaise azali kosala bandeko babolingo lelo ezali kaka mwa ndambu wana oyo tolakisi bino oyo kaka mwa ndambu tolakisi bino me na nsima ya mikolo ekoya bokomona émission monene susu tokosala oyo ekozala ye na mobali na ye papa Joakim bokoyoka ndenge nini batoli oyo bapesaka mpe ndenge nini bazali kolakisa bapeple congolais nzela nini bakoki kolanda kaka ndenge toyebisaki bino ete bato ya boye bango nde ete bafaux pasteur na bafaux prophète batelemelaka makasi mpona kokosa bato ete milimo mabe bazali na milimo mabe me bato oyo bazali kolakisa nzela ezali bango mpenza bandeko mpo ete moto azala na molimo na nzambe ndenge balobaka molimo mosantu eza nango na baformule ebele te bandeko molimo mosantu balobi yango nde ezali verité molimo mosantu yango nde evandi na kati na verité soki moto azali koloba verité ya boye lokola mama ani azali kotalisa bato nzela deja molimo mosantu mobimba yango wana evandi kati na ye mpe ezali koloba me mingi bakanisaka ete mpo molimo mosantu eza na kati na moto ifo kotutuka koloba babetise nde bamoni ete wana aza koloba na langa aza na molimo mosantu te molimo mosantu ezali molimo ya mayele ntango moto azali koloba ozali koyeba deja ke moto azali sage azali mayele mpe molimo na nzambe ezali kodirige mpe maloba na ye ekoki kosunga baninga voilà c'est ça l'esprit saint
po ete molimo mosantu ezali na yango molimo moko te ndenge bato mosusu bamonaka yango soki compliqué non ezali nango kaka molimo moko ezali kopesa sagesse soki moni moto azali kolakisa yo nzela ya malamu azali koteya yo malamu mpe azali kolakisa yo verité na obima na libulu ezali deja sagesse ya molimo mosantu kozala na molimo mosantu mobimba yango wana ekoma lelo kokama komona na paster bapaster kongo bazoloba nini bon toza kobonela bato mpo topesa bango molimo mosantu ela bandeko depuis quand bato bakoma kopesa bato molimo mosantu même Jésus atikalaka kopesa bato molimo mosantu te Jésus alobaka ete molimo mosantu ekoya ekovanda kati na bino mais Jésus esika moko te alobaki ete nakopesa bino molimo mosantu alobaki ete molimo na nzambe oyo ekorevele bino baverité ekoya mpe ekoya kati na bino alobaki ifo botangaka bible malamu bandeko Jésus place moko te atia bato maboko alobi ete napesa bino molimo mosantu te Jésus alobaki ete molimo mosantu ekoya tango molimo wana ekoya nde ekorevele bino verité na makambo ebele boza kolanda mais esika moko te Jésus alobaki ete abengi bato alobi ete naza kotia bino maboko mpo napesa bino molimo mosantu po ete molimo mosantu bapesaka yango na moto te ezali ete molimo oyo ya sagesse ya nzambe ya intelligence yango nde ezalaka deja na kati na moto soki moto andimi kaka ete nzambe azali mobikisi na ye mpe aza kolanda nzambe na kati na solo molimo wana deja ezali kati na ye mais oyo lelo ozokomona ete paster lelo kobondela kopesa bato molimo mosantu ela bapaster congolais bapaster ya kokufa bapaster ya kokufa ezali pasi mpe mawa bandeko babolingo na ntango oyo natikeli papa Roger maloba ebongo nsima na banzi tokomi na suka ya émission na biso lelo tolobi kaka mwa ndambu mpo na mama ani na papa Joachim natikeli papa Roger maloba ebongo nsima toyeba eloko nini oyo tobombeli bino lisusu na pokwa ya lelo mpo na kotalisa bino makambo oyo ezali ya minene mpe ekotikala kaka ya minene papa Roger natikeli yo maloba. Merci mingi maman Rosalie, vraiment mingi ya koloba ezali te po ete o dévoiler déjà tout. Bato mingi bayebaka te bazali kotanga Bible neti journal mais sagesse ezali te kaka eloko uti koloba ezali capital. Molimo na nzambe jamais moto koloba ete natia o maboko pona pesa o molimo mosantu te. O transmission ya molimo mosantu te. Même Jésus moko a respecté ki molimo ya nzambe ona makasi. Alobaki ete na kotinde la bino molimo mosantu ekoya po evanda kati na bino mais Jésus azoki maboko na ete tia lobi ete nazo pesa bino molimo mosantu yo moko pasteur mobimbo komona ete ozoko tia batu maboko okomona pasteur azoko tia batu maboko azako pesa batu molimo mosantu kaka le même pasteur wana lobi alali na mwasi ya église na sœur moko na église lobi pasteur wana a escroquer batu bambongo lobi pasteur wana asali ba makambo ezali normal te. Après zoloba ke yaza na molimo mosantu ezali mawa totika kosakanaka na nzambe molimo na boyeba te molimo mosantu ndenge mutu nyonso to azalaka na mokili molimo na nzambe ezalaka deja na kati na ye jamais bakosa bino ke onde batu nyonso nde bazala mutu msoa soka zotambola molimo na nzambe tala a partir ya molimo ya nzambe ezali na kati na mutu yango nde yebaka ko faire discerner mutu mabe na malamu. Et okamo soko tali ko banda ne bandeliti na suka ya Bible et sika moko teke mosali ya nzambe lobande bango batunde ba komi ko comprendre Bible mabe bota la Bible bien et bandeliti na suka tanga yango malamu parce que mingi bazo tanga yango neti journal bazo comprendre te maloba msusu bazo kanisa bazo comprendre yango na ndenge na bango nulle part molimo na nzambe epesa makite po mutatia mutu molimo mosantu po ete appelle ça la transmission à molimo mosantu non jamais yongu yani noza na ngopon nzamba lobate po apesa mutu molimo mosantu asa la transmission na apesa yo no transmettre ngo pa ya mutu okomo zo nzambe nani bokomo zo nzambe incapable ou bien ndengeni molimo nzambe po nzamba transmettre ngo pa mutu po izala na kati na mutu ezo senga te ka ke yo o tia mutu maboko e maboko yozo tia mutu wana okomona yo kaka wana outa kolala na ser yo soki pasteur outa kolala ko sala kobo
na ser na kati église après yo le bio nazotia batu maboko molimo mosantu bomoni ndenge bozosaka na nzambe yango na mpe ndenge tolobaka Congo ezali kokufa pona yango bandeko ba bolingo tozali ko confirmer yango molimo mosantu jamais ba transmetaka yango na mutu ona tia maboko na peso molimo mosantu non molimo mosantu eyaka na volonté ya nzambe kati na mutu yango no moni Jésus même aloba ke na kei mais na kotindela bino molimo mosantu eloko nini ezangaki soki Jésus penza lokola yezalaki na nguya akoka pe koloba ete bon na tia bato olia lobaki na kei na kotindela bino molimo mosantu mais alobi ete atie bino bato wana maboko ndenga bande pe okenda bi bon boya na tia bino maboko nazo transmettre molimo mosantu mais Jésus asalaki yango te alobi na kei mais molimo ya tata na ngai koya kosunga bino yango tozoloba ete bato ebele bapaster ebele baimita na bango Jésus na eloko moko te oyo nyonso bino bomonaka wana eza nango ka bacomédie basalaka baza bible wana ko bato mingi bazosala elango à travers bato mingi baza à côté lelo soki Jésus alobi ayako balobi babanda kosala kiyungulu ya bapase babanda kotrier ndenge ka toyebisa bino mona ta mosu paster moko ka moto akobima oyo na Kongo nzambe ayebi ba oyo wana nyonso tu libanda na nganda wana tozoloba makambo ya solo ezali tozokosa te mais tozoloba nde bavérité molimo ya nzambe ndeko soko okene église paster komo loba ete aboya na tia bino maboko mpona pesa bino molimo na nzambe ndeko lokuta molimo na nzambe jamais batransmetaka yango ya mutu na mutu po ete même Jésus ye moko ndenge balobaka ete azali nzambe mais azalaki na respect makasi na molimo ya mosantu soko omoni ata place moko Jésus azoloba ete finga na yo ngai okoki kofinga meme nzambe bakolimbisa yo mais moto akofinga molimo mosantu bakolimbisa ye te mpona koloba ete molimo mosantu wana ezali molimo moko basaka na yango pamba te pasteur ya ale yaka na otia maboko na transmettre molimo mosantu na lokuta komona mpe moto yango batransmettre molimo mosantu église ebimi asili ale église esili ntango abimi boye pas même 100 mètres okoyoka ye wana azoswana azobimisa mpe kaka na monoko oyo ya ye nyama mama na yo ebembe na okufa me bauti kotransmettre molimo mosantu mpo boye tolakisa bino ete molimo oyo baloba molimo mosantu wana ezalaka nde batransmetaka bato bamisala na bango ya mabe misala na bango ya lokuta misala na bango ya bescroquerie yango nde batransmetaka epa bato yango nde ozomona na Congo changement ezali te ndeko pasteur moko te oyo akoya koloba ko ye nzambe arevelaki azotransmettre bato molimo mosantu non molimo mosantu batransmetaka yango te na moto osala losambo oloba ete na transmettre molimo mosantu non molimo mosantu ezali molimo ya transmission te molimo mosantu eyaka na volonté ya nzambe na kati na mutu alors botika kokosa bapeuple de Dieu mama Rosalie oyo nazalaki na yango wana na suki wana mpo na lelo mpo ete eza na bamakambo mosusu emonanaka boye me bapeuple congolais ezali pasi mpe mawa yango nde mboka na biso ezokende na dérive nde nazoyebisa bino ke mama Ani azali mama oyo ndenge kaka malobo alobaka wana molimo mosantu ezali kati na ye wana tozali koconfirme yango molimo mosantu ezali kati na ye mpo soki moni moto azali kodiscerne kososola kopesa maloba oyo ezali kosala ete mutu soki alandi yango mutu akangolama mpe mutu azwa nzela ya malamu eza deja molimo mosantu c'est ça eloko bato bayebaka te mais jamais batransmetaka molimo mosantu molimo mosantu ezali courant ya triphasé te mpo ezala transmissible molimo mosantu ezali molimo oyo yango moko eyaka kovanda na kati na mutu ke lelo ekomi donc bino bolingo koloba ete donc bato nyonso tu ndenge bomonaka wana baza na molimo mosantu te okomona mutu mosusu bandeko babolingo mpo tolakisa bino ke bapaster oyo baya bapaster ya lokuta okomona ser mosusu dimanche lelo tokotransmettre bato molimo mosantu ser wana leki batie maboko babondeli dimanche mosusu ye paster alobi lelo na kotransmettre bato molimo mosantu ser wana ye ale babondeli batie donc molimo yango ya nzambe donc ekoma lokola nani chargeur ya téléphone donc batterie ya téléphone donc bachargeaka yango soki dimanche wana oye bacharge esili dimanche mosusu oye bacharge te molimo mosantu nzambe nde atindaka yango kati na volonté na ye moko